Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balandi FM TV na moko le descendant prophète ki Mbangu AC, hein, azaka moko le petit-fils de Kuku Pemba. Na ba idéologie nazaka nga moko wana mana miyebaka nazanga moko de oya ko yande mutalandi nenga boza telme bele wanda ko zela biso na émission na bino bolingaka mingi o bobaka ba fololo o botonga ka o bo criticaka o biso to acceptaka na biso nyonso. Le peuple s'exprime na FM TV na emoko le boss de boss Fondation Malou Maître Billy Malou a Cléophas Bisikoza ya yo yango na émission na bino yango na ko senga ka keboye kitoko ne lengi et o sala bien partager vidéo za la bien. Boza tellement belé bozolanda biso bisika boza. Bana ya Congo eza lisanga eza moko. Tokobwaka fololo na ba joueur na biso bisika baganyaki match lobby ba fololo ebele pe courage bisika boza bolakisaka boza mibali. De quoi vous êtes capable? Final c'est facile. Ya robeta yango pe ya ko remporter pe ya ko yana ngwa. Ngala ebibino Chancel Bemba bisikoza yo ebika masolo yango. Émission na bino yango yo bisika boza tellement belle bozolanda biso le lot zo yamba ndeko président ya Ange Luka il est ya structure Kinshasa 0 kuluna. Je crois que Arobet la biso masolo toko solo lana ye par rapport ba kuluna ya ville province na biso Kinshasa ndenge nini yango ezali na kata structure na bango ba organiser ndenge ni ba programme na bango ezande nini ya go fongolela biso. Moutabwa na bakulu nazo pesa bango ba idéologie ça a félicité ya ko soutenir mama Lina Movaro simba mwana malamu kitoko ne lengi AC yo moni AC na opesa carton rouge te pe jaune pete yo faut mériter ba vert za bolamu na oyo zo sala de rozala vraiment malamu mingi to komona na yebike kadisi la to komona na yo boza tellement belle bozolanda biso to zwana ndeko na biso to yo kanali solo salinga bien Kinshasa 0 kuluna mbote ndeko hilaire. Mbote AC. Bouye Boulam. Merci vraiment. Et puis merci na chaîne FM. Très bien. Merci na président Nabiso Maître Maloua. Azolandayo. Na Sepeli Makasi vraiment na invitation. Alors, loko ya liboso na yeli. Avato kota na détail ya makamu Nabiso ya phénomène kuluna. Très bien. Eza dossier à inondation. Wow. O bande ko Nabiso bazo Sibir. Na makambolikana ki ya fleuve biso soto yebi alors totala ki biso nyonso ndenge bandeko wana bazola la libanda komona Fondation FM ndenge ezwaki initiative ya ko lancer SES vraiment to sepela ki nango makasi alors nanzela ya ONG anga ya ndeko Jean-Marie Mboma le papa de Savon donc le gardien du temple oui Jean-Marie Mboma ça là qui vraiment de façon que toya to kutana na président pour to mekape koleka to lancer pe message wana que non il faut to sunga bandeko wana to sunga bango très bien ezateka ka bambongo kendaka peut-être na bamangambo zanga tina ba mécène wana o to kumisaka wana o to yoka ka bango tout moment na ba musicien parce que batu bazo souffrir bango bazo la libanda bazo risquer na babiloko nyonso ya mabe oza wapi. Alors, lokola biso structure KZK Kinshasa 0 kuluna tozo lutter contre to ya kulune diminuer mais kota la sko bandeko bazola la libanda wana bandeko bazokoma ba fazer wana parce que bandako na bango dindaki ba lié na bango bazala ke komi délige misusu bakwa ko komi la biso susu bakuluna misusu bakwa ko za l'exposer na ba viol na ba criminalité vraiment yango biso pe to ko lancer SOS wana kaka ndenge moko na Fondation FM ba lekawa ba kosala ndenge baninga mususu bazo sala OP nazo féliciter nazo jeter ba fleur ba partenaire ou ba songa biso déjà na KZK neti ba Fondation Marie-Hélène Mouvaro ba ya pe kosala dona bangwana l'assistante personnelle du chef de l'État madame Lina era yoka ki SOS ya mamba kuluna na lemba to bengisa ki ya yaki ba image za wana wa memi sangwe pas aimé les garants de la nation na pesi mbote pe nazo féliciter makasi na encadrement wa zo sala na jeunesse surtout na ba léopard
mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo na fondation Maman Denise Nakero DNT oyo so qui parape na ba opprimé tala bana na bango wana bazola la libanda fondation et ça la paix biloko wana vraiment ekozala très bien makasi ba monsieur John Bolila ba Roke Kazadi ba Yunge Kazadi ba kokaka komona ba tout place bazo souffrir te siège ya kosala don yango na FM ezali ba ya pe kosala moi ba don wana vraiment ekosala bien. Inspiration et banda yo ndenge nini? Est-ce que e banda yo omona ki ba okata mutu moko boye e banda yo omona ki ba zokisa ki ndeko na yo to comment to volonté moko to passa no mo ba pesa ki yo? Bon, kobenga ngo passa no ndeko assez ekozala vraiment pasi mingi parce que phénomène kuluna na ville ya Kinshasa même bébé à 2 ans a dit que soki na bimi libanda na risquer muke ba kokata nga macheti mama. Donc ça est comme kamoko majeur na ville ya Kinshasa. Alors acte oyo vraiment etouchaka nga makasi ezalaka komona ndeko oyo azalaka na zemi soko zoko se rappeler ba kataka lichette na échangeur na se à point ya échangeur wana la dame en question azalaki grande sœur propre ya voisin na ngai ndeko Alain oyo tovandaka na ye tilelo na lupango place nazali atikaki d'abord bana mike et puis akesusu na bébé alors etouchaka nga makasi en tant que leader d'opinion na s'inspira ki nango très bien en tant que patriote na non baza batu baza ba monstre te ceux qui ba rebelle kutu il y a d'autres rebelles au pe ba kendaka ba conscientiser bango ba déposer minduki ba koti na armée et bongo ba petu bazo simba kaka ba machette net nous qui risque wana ya kosala ASBL Kinshasa 0 kuluna non pona kokangaka bango to kosala soki ne kokoma net ba adversaire na bango mais to y plus na voie ya conscientisation et puis déjà résultat moko ya minene d'abord par nos propres grés en attendant sollicitation ya minene ya partenariat ya minene net fondation FMO vraiment na bandeli sous ko pesa merci na monsieur Jean-Marie Mboma ndenge ya mettre nga contact na président Maluma Malua pour permettre biso peto ya ko pesa e cahier de charge na biso il y a phénomène kuluna na ville à Kinshasa yé peut-être ko mona ngote po atambola na ba garde aza un peu bien sécurisé mais aza quand même na famille ou peut-être bazana ba milliers moko bazo souffrir na phénomène kuluna bazo souffrir na ba vie wana oh soki ya chebiso pe mais forte to ko tombola idée oyo ASBL oyo ko kende liboso pe okomona diminution ya phénomène kuluna en kati ya ville à Kinshasa parce que à l'époque ils allaient quitter ezaka ka ba kuluna te na kati ya ASBL na biso toza pe na ba shege toza pe na ba fille de la rue toza na ba fille mère wano ba salaki memo ba pesa ki na madame Lina pour memela bango pa Maman Denise pour Maman Denise akoka komona bana basi ba souffrir te mais le col la phénomène kuluna ndezo chapeauté na kati ya ville à Kinshasa mode opératoire na ngo comme na ba moyen nyonso ndeko assez to yebaka ngo na ba air tardif na butu le lo ki kuluna komi ko salama même en pleine journée kuluna komi ko salama même na ba 18h 19h lobi batu babima ki ba fêter match mozo mona ba profiter kaka pendant ambiance ba match wana batu bazoboto la bango bazo zokisa bango babitumba ezobundama ba quartier et kabwani on dirait ba pays ba avenue et kabwani on dirait ba pays ba commune et kabwani donc eza charge ya biso nyonso tokoki ko tikela ngo ka mokonza mboka te eza charge ya congolais nyonso ayeba ko telema ko dénoncer et puis surtout que na ba information tozui na ba enquête to menaki pona ko yeba d'abord cause parce que tout vandaka to lamuka boto mona kulune la biso na Kinshasa mais ko lobate ke zangi cause ko lobate ke zangi bit to lobate ka ke bit na ngeza parce que misale zate non na ba 2001 on a pe congolais no sazaki na misala te mais pour un phénomène kulune za quitté na ba 2002 congolais no sazaki o sala te pour un phénomène kulune za quitté to eko remarquer il y a aussi l'instrumentalisation politique ba nguna ya mokonza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo o balingite mandat na reçu o balingite ba projet na reçu nde ba comment ko utiliser ba jeune wana so mona ki même na ba campagne électorale yoti koleka ba candidat nyonso wana o ba yaki ko kosa population gloire à Dieu pe to moni élection le kani kimia na ndeko kadima justice salami ba bandaki ko utiliser plus banane kaka ba jeune wana très bien ba kuluna bokende soki ngana sali campagne na ngalelo
ndeko asera ko yalobi moi 5000 na bino yango yo bokende ko panza kuna pona ba intérêt na bango personnel mais banana bazo ko exposer bango voire même bazo sombela ka bango ba machette ba carton ya machette ya sika yango na occasion au pesinga oyo na komeka mpe kaka ndenge toza en pleine émission na décortiquer ba projet nini na yango très bien pona ba makambo itali ba machette pona ba makambo itali vraiment mode opératoire ya bakuluna tokoki ko beta ngo susu karaté parce que machette wana komeli biso déjà arme blanche na kata ville à Kinshasa arme à destruction massive oyo bakuluna bazoko ko salela tokoki ko beta ngo susu karaté ki na ba boutique na ba magasin n'importe qui aye kaka boya sombi lichette bozu botekelié sans koyeba eloko nini azokende ko salela nango tokomaki ba mikanda tokotisaki na yambamaki na ambassade de jeunesse tokotisaki na hôtel de ville ba projet zali toko développer ndenge tozano na émission boye pona ba opération ya kuluna koyoka déjà ka yezo la musanga na makambo ebele seke makambo bien zali bendo pakistanais o baoteka ba machette soki bazo kalingala te me bande ko nanga congolais bisika bazabo oyo kaboye bisa bango ke asalo biboye muto akwa ko somba lichette normalement faut batuno osala ngonini ozoke teka bilanga ngamoko na mona la matete na lobi teke bana matete na mona na olekana 4 garçons ba osomba machette na na moto tozana en plein tournage à émission moyen pe ko kitana bloquer bango ezate donc endo yo kango bien hein libanais soki indien yoka fongola matoi na yo nazolo babe na lingala na français te na lingala structure soki ba makamwana esala mekoza un peu malamu comment bozo bongisa makamuna na bino siège na bino eza wapi bureau eza wapi fonctionnement nango eza na ndenge nini? Oui, merci beaucoup ndeko AC ezali structure ya Kinshasa Mobimba mais le kola na mtozu ba moyen ndenge sengalité ba soutien ndenge sengalité parce que tozo bunda kaka de notre propre gré na minute au siège ezali na Lemba na avenue Kwenge donc juste kaka na terrain Kwenge wana référence Bado déplacer siège na biso ya ASBL Kinshasa 0 kuluna ezali donc toza vraiment na projet oyo to ici déjà et pas madame Lina Mouvaro et les cana présidence soit même la fondation Denise soit même PA wana FM pe to kotika na fondation FM ezali tozolinga to sala opération dépôt volontaire ya ba machette et pas ba kuluna o tozo concentrer très bien dépôt volontaire moyennement ba motivation ya mike yo ebikaka baza ba petit moko moi misusu ba raisonnement c'est comment un peu moi mabe par rapport à biloko oyo babandaki kokosa bango ba melaka po e troubler bango ba mitu ndenge to monaka kala na ba face au dao ba pesa ba témoignage ke babandaki ko droguer biso poto e ba makambu tozo salate alors awa biso tozo linga to banda opération wana dépôt volontaire ya ba machette na kata ville à Kinshasa avec petite motivation ndenge to kosenga ba partenaire ebele ba kozala na yebi ke président Malou ça on ozana yo déjà voilà kozanga te nde to kosenga pe assemblée provinciale na biso ya Kinshasa na gouverneur ya Sikao ya kobima après ba élection oyo a mekana nous kobimisa arrêté moko ya suspension provisoire ya vente ya ba machette et pas n'importe qui mutu avant akende asomba ndenge lobi wana asomba lichette soit même phase ala na moi justification moko boye ozo déterminer utilisation ya lichette wana est-ce que ebike ceux qui to kenet na entreprise na biso public ya DGDA ceux qui ba lobi ba lekisa ba camion ekotaka ba carton machette est-ce que ebike bazo autorisation na ba service à renseignement bon pour na nini sko vente na ngona ba maison mike service wana ya ka kolandela te ceux qui bozo landela ba stock mais il faut pas la peine à détail wana parce que ceux qui besoin de la stock c'est qui besoin déjà que avec ba carton ma machette et koki ko créer pe milice et koki ko créer pe soulèvement et koki ko créer mais pas na nini ce qu'on a détail bolande la raté on a détail m'da côté quand on peut 10 na mbala moko ndongo pe ces exemple là que mona ki ba to ba sombi 4 machettes na mbala moko yo ko ebisanga ki ba garçon ba kataka bilan jamais toza quand même na kata en plein centre ville ou qui machette ça vraiment na utilisation moko ya makasi te to boité mais tokoki ko sous-estimer on sous-estimer parce que est commis arme principale ya bakuluna ndeko asendo ozawana soko tambola na butu okutani na 4 jeunes et qui atamoko na bango simbi lichette te okomekata ko se défendre attaque mobali ata ba ko beta yo moko luka ne fisco échapper bango
okoluka ne fils ko garder nini porte-monnaie na yo o garder téléphone na yo mais une fois kaka soit okoluka même o ganga o alecter ata batu babima mais une fois kaka ba bimise lo lichette même ko ganga o ekokomela o passe okomineti mutu balaki se munduki po à partir lichette ba go biso pe soko gangi to kati yo okotala santé na yo na ko ganga donc okopesa bango na malembe ndenge to monaka ba vidéo e circulaka ya ndeko banaki kotambola na mwasi na ye ba bimeli bango c'était à plein avenir oza si ceux qui bazara na machette te bangaki bazo bango biloko simplement na bo petenyoso ndenge ba ko zo bango MS mbinga bongo lichette commis déjà arme blanche to koki ko sous-estimer ngo sous-souté de tozo kende nango officiellement na ba document soit même atana nzela ya structure na biso lokola tozo linga to implanter yango na ville ya Kinshasa mobimba papa olingi ko somba lichette na vraiment oyebi ko za na besoin nango na musalo sala oleki na structure tout ça le document tout qui na document na to présenter on a commune non mais c'est assez à son mieux tant de machettes et servir peut-être na alimentation na eto na chambre forte na pour na ko kataka ba misuni to pour na eloko tel commune ou bien service moko na commune et puis autorisation to yebi que machette tel les autres salles mabo até ko zo biso mo temps pour to arriver na ko sala ngona ville à Kinshasa mobimba mais je sais qu'avec le soutien personnel ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na gouverneur ya Sika oya ko telema pona phénomène kuluna ndenge to mona ki na chaîne songolo batuna ki mokonzi mboka sur la question ya phénomène kuluna na ko ndimite que tout e ko leka souci na persi to ko réussir idée wana ona ebisu wana et puis to ko zongawa ataku to zongite kaka ndongo lobelaka sur l'actualité ya ville à Kinshasa yomoko koma ko lobela kino to moni vraiment kuluna ekiti congolais zalaka na yesuka moni loko mati alobaki mati soki pa moni ke kiti alobaki kiti soki pa moni ke sili alobaka pe ke sili congolais yo kaka na yesonité asalaka na semblate banda structure na bino se bande combien de temps sikoyo mbula boy na kata na minute oyo to uti sikoyo na 2 ans ekokaki année passée to kotisko 3e année na biso oyo ekokoka le 22 novembre ya. Alors na kati déjà wana bobandi da activité oyo bobandi da ko sala déjà au bozo recevoir au bozo yamba da ba kuluna volontairement au bazo comité ka bango moko oui to na 3 ans tozolinga to ko kisandeko assez na ebisio que est-ce que image eza prête de temuya sogezali balancer les biswango to komi à près déjà na plus de 1250 jeunes conscientisés 1250 oui au bazana ba carte de membre na bango parce que biso na carte structure ceux qui kuluna ayokeli biso atiki ki kuluna to kendaka vraiment na maison communale to ke to a pesi identité na ye to annoncer to pesi carte de membre et puis a commis ko participer na ba formation na biso d'abord mentalement parce que yokoki ko zoka kuluna te buluko ya biso ki atiki lichette mbala moko kotisie métier to lukele non d'abord soigner mentalement auti na ba vinini zolanda ndeko assez très bien alors na procédure wana to commune na bango déjà ebelé surtout na commune ya Lemba na commune ya Ngaba na commune ya Matete voire même sous ba utaka tiba bandal bazoya na siège na biso na Lemba wana alors souci na ngai ezali to propulser yango na Kinshasa mobimba bakonzi batika ko se donner na batu oyo baza na contrôle ya phénomène kuluna te parce que yaza na contact direct na mokonzi mboka tuna gouverneur de la ville a betele lisolo ya kuluna mokonzi a disposer les ba moyens aena ye aluki ba joueur aluki ba jeune à quartier to ko sala réunion moko bobi maneti ba kuluna et les Kana TV mais pendant que ce sont des jeunes ba vivaka vie normale ba proprement dit image eza wapi image wana ezali na Kamobutu donc ozomona wana to salaki yango na soutien ya madame Lina Mouvaro pe fondation Marie-Hélène Mouvaro Kamobutu ndongo ozomona wana ndeko assez na yebi ki kobosa na te et zui déjà plus de 4 bouclages yebisanga ezwa ki 4 bouclages wana par rapport à nini par rapport à phénomène kuluna il y avait des morts d'hommes il y a mais na nzela ya Kinshasa 0 kuluna ASBL to arriva ki ya ko réunir ba jeune wana nyoso ndenge ba kabola ki Kamobutu na quartier ya Pire quartier ya Bloc na quartier ya Suka ba bengi Greta et komanga neti donc il toloba neti Irak pendant plus ou moins 5 ans il y avait même un bourgmestre à Sikata Wayaka a mekaka kende ko sala neti sangisa ba mbuna yemuka kimaki
mais na nzela ba bouclage combien salema kuno zomona ba camion ba pollution ba kamaz ba jefane tondi ba jeune boy mais aucune suite mais na émission de ko assez na nzela ya structure na biso to conscientisaki kimia ekota na kamobutu même les majors on appelle simbote majors zadio andima kiteke to kwa ki ko arriver na ko sala lokwana même chef des opérations ya district na biso ya Mwamba le colonel Tony Pembe andima kiteke to kwa ki ko arriver na opération wana ya ko mettre kimia wana sur la voie ya conscientisation to sous super lemba na biso na ngambo ba bengi ya terminus ezalaki terrible pendant plus ou moins ce qui 2 ou 3 ans bana batu ya bana classe ba komi ko souffrir moi na classe atanga avant na super azotanga na terminus ko botula saki ko botula bambonga ba minerval l'état ezomona population ezomona dénonciation exacte donc ezalaki vraiment passe mais na don yo pe na courage yo tozana ngope na bokasu nzamba pesi biso na mode de langage o tozo meme pa na bango ko talisa bango ko pesa bango espoir tozo arriver quand même na ba bon résultat wana ndenge mo pe to salaki na matete ndenge moko pe tozo accompagner bomoko ngaba donc ezo pesa déjà ba résultat moko ya bien très bien ba massa to solana bien ba kisasa ba ya bandeko nanga o assez o abengami kuluna soi-disant kuluna ba 50 ans à la raté kuluna 40 ans à la répéter au mona ba 18 ans ti ba 30 mois moké mais ba petit nanga ba massa nanga ti wapi balobaka ke bende kumbaka nde bende o kisasa sikande la banini na façade banini to solat bo comprendre assez à côté ce qu'on a monde na bino sikande la ça veut dire que non ba cicatrice ti wapi o mona papa o go travailler place nini botiki batuna ba défaut ba misu bakatani maboko misu bakatani ba bisisa ner ya mutu ezo sala pasi tozo kende wapi pena zo kebisa na ba oyo nyoso ya gouvernement soi-disant ben filtrer ba ligne vision chef de l'état bozo kosaka bana na ba je ne pense pas que bo pesa bango ba $1000 je ne pense pas 5000 ceux qui est belé ndeko assez ceux qui est belé 5000 à chacun bana batu bazo risquer et puis ceux qui bakangi mwana na ke prison akokipe ekutute ba mama na bango batekaka banguba batekaka ba mapa ba fona bango ya mawa ba papa misale ezate nde ba lukaka susu kokota ba nyongo ko souffrir yango na lingaki na bossa na vraiment ndeko assez message personnel vraiment ya et pas général na biso ya ville province à Kinshasa Blaise Kilimbalimba très bien tango yaki na sika to monaki mbala moko pesa ki lancement na yo ya phénomène kuluna il faut telemela yango na ba roulage na ba bureau de est-ce que bi ke tango na chaki kimia na lemba parce que na 2021 ndeko assez vers la fin na zongisa ki lemba mobimba ranking silaki okoki ko se renseigner ba bureau de bazo circuler que non au monité kalinga bomela biso cop donc mais je vous dis de yo ngo bomela en cop oui mais chef de l'état longo la bureau de wana parce que bango ba sepelaka na ba bitumba wana ndenge zo bundama po er suko ba kokene na commune major abimisel bango ma budget ba ke ba tena poche ba beti na bango ba likolo ba petit ba kimi ba kangi ba innocent et comme li bango coopération oh là là on a zo senga na général Blaise Kilimbalimba tango lobaki likambo ya kuluna olobaki kaka na arrestation te olobaki pe sur ba voie ya ba différentes structures to organisation oyo et conscientisaka ba kuluna ba yela yo ba fantôme te ba organisation fantôme te et kozala le kumpo na yo na kati ya ville ya Kinshasa ozala général ya liboso oyo okosilisa phénomène kuluna koto bazo arrêter ba bakoyoka te koto tozo conscientiser ba bakoyokela biso ndenge to sosa la programme na ndeko Jean-Marie Mboma toujours oyoka vraiment kombo na ye et ko banda kotanga matro na émission parce que il est la personne où azapé toucher vraiment na opération na structure na biso Kinshasa zero kuluna ka meka ko propulser yango pour to atteindre un très bon résultat na mandat à chef de l'état ya Sikaoyo
ndenge yemoka lobi ki ba erreur du passé et se répéter sous souté ba erreur du passé na pesa nini ndeko assez ko pesa confiance na batu oyo ba yebi procédure wana te. Très bien. Na kendaki na hôtel de ville na kotisaki document ya opération kuluna ya ba projet kaka nomoni na zoloba so moni na zoloba ma machette awa na zoloba ba dépôt volontaire ba yiba projet ba bimisi boye o machette boye o nini boye résultat nini yo moni pona yango parce que baza na contrôle ya situation te bazozwa batu o baza na connaissance ya masolo bato baza même sur le terrain bato baza même déjà na ba zéro kuluna parce que biso ba oto na bango na kati baza susu ba kuluna te ba komi ba zéro kuluna. Alors ba zéro kuluna le to orienté bango ata na ba différents moyens par exemple netinini ata na ba benga ba journalier a pambao par exemple moi chantier moko boyambo kezo tongam ko kota bango na mnefiska ata na ba chantier wana bazoka tamba ba petit moyen ta ki ba journalier en attendant misala ya bien ba makambo bien moko mona soki projet yango ye ndenge to mona ki ba compagnie mususu parce que na kende ki kokota ba lettre même na ba bralima même na ba bras Congo même na ba réseau na biso beaucoup zota ba petit na ba lettre ta ba nini ba signe bazo kende côté. Est-ce que na katcho malobate na katcho les appels na ba gradué au bateau batangi il y a des intellectuels il y a des diplômés il y a des kuluna oyo ndeko assez olakisi eloko na ngonga mukie maye les zongi et puis a démontré en kondimate je sais que je vous dis eza mamonga na vivre en il y a des bons joueurs parmi ba kuluna na o ba romemela biso pe coupe ceux qui bazu ba encadrement ya bien mais le problème est ça nini ba société wana ba ko répondre biso et ko senga ba se référer na mikonzi qui n'est pas mikonzi azu na e batu na e c'est là na wana ndeteleme matsanga ne mafuta je vous dis la vérité. On a tout dans nos Bataville province à Kinshasa couvert tala na banana Gentini gouv po bala na ko la rayo mais na ebité mitema ni bino mozala nango bosunga elenge mobalio aza jeune tala ba projet tango azolo bawana na katsa ko sélectionner ba joueur na katsa ko sélectionner ba maçon na katsa ko sélectionner ba menuisier donc eza structure moko munene mais na kutana na gouverneur na kutana ki na gouverneur oui gouverneur a sepela ki makasi le premier mais si ko sentir na yende bloqué qui continue sentir ngobila zala pese bino carton bozo rouge sentir ya gouverneur wana ya bino nde bloqué qui continuité gouverneur a sepela ki na initiative makasi parce que amona ki ba image balimba zu sangobila rouge apamba je vous dis que gouverneur a sepela ki a sepela ki na initiative makasi très bien moni ba faute mususu pe tozola tisaele lo na ville à Kinshasa déjà ceinture na ye eza ceinture na ye là je vous dis vrai parce que je me connais personnellement c'est quelqu'un hospitalier c'est quelqu'un qui a kokaraté comme on a batu ba pemba mais eza suko na bino ba toro ndezola tisaebe roi oui oloba asalobi oui asalobi mutema mabe to yebi bino bolingo sunga chef de l'état te bolingi ko sunga ba chef baza pembe na bino te c'est que vous avez infiltré ba Rwandais. Oh, Kabila le père, tala bato la biso. Tala lelo. Papa beta beta. Asina pesa ka exemple moko. Tomoni gouverneur adjoint Jekoko na espace muke au gouverneur Ngobilaza qui suspendu. Nenga la musaki musala ya assainissement à ville à Kinshasa. Na rapidité. Yo ngolo bake pendant que Ngobilaza qui en fonction avant à la suspendre équipe pour que ça musala nezala quitté. Ezalaki. Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Parce que biloko wana RG kokwa ko sala ngo auti na ngwapi. Auti na ngo libanda mboka. Banje wana ba biloko wana tout. Motema mabe. Ce que je ne comprends pas ndeko assez. Ba konzina biso. Batu wana bazaka tout autour na bango. Bakendaka ko salela bango kisi. Évidemment. Ba mvutaka bango. Oui. Ba komzaka bango. Basi na bango ya butu. Oui. Ou bien nini ke net ki bazomona. Mais on peut pas kadia pemba. Parce que comment expliquer biso tozomona. Et puis to comment toza na nouvelle technologie moko ndeko assez ndongo za boye obi na yoka plaisir moko jour na landaka mama Denise na radio azul ba ke to landaka même internet ngana papa. Ça dit que chef a comme même capable à ta service no esali musalate. Papa to komi na système likambo salami na 12h05, 12h6 c'est côté déjà dans les réseaux sociaux.
Tu as minute, toi, déjà. Ça veut dire que même na téléphone, on m'a conseillé que côté l'homme m'a dit oh, mais n'a pas ça qui déjà instruction ba qui ne kolongo la salité et sikatel. N'a pas ça qui déjà instruction ba mon ande kotel, ba mekana ko kipe pour na marambo kuluna. Mais n'enga ntisko na zomo na ba image te. N'enga ntisko na zoka ka komi na ngoboy. Okobenga même mutu wana, okotinda service, ozapela ba numéro na ye. Bon, côté wana ndi na comprendre ka te yango moni mokonzi na biso ya mboka les grands esprits azalaki prida ava banda manda na ya kendeki na kotika mboka na maboka nzambe kwa yebaki ke babiloko wana ezalaka ya bamvutima. Donc je lui donne maintenant raison. La petit chef de l'état raison. Yango moni tozalaki surpris même na ba résultat. Très bien. Il y a élection. Ndenge to kanisa ki ke to ko dominer mon konzi to ko mvuter ata na sale le côté ata na yebe le côté na kobima herbe bimité bokomi ko kamwa kisi nange simbete même muta sa pesa ki mboka na maboka nzambe papa. Boko dominer neni boko mvuter neni. Lui-même il est d'abord grand esprit. Na yebike na nzela ya mama Lina Muvaro. Ndenge ayaki ye moko personnellement sans kotindele ba image a zu téléphone na ye moko a filmer a zu document soki kaka mokonzi ya mboka ou bien fondation Mama Denise ou bien fondation FM ya président Malua ba koti makambu ya kuluna oyo na ba structure biso to elibino na ba projet na sengi kaka na 6 mois ya pamba ndeko assez okozongisa nga okobeta masolo mususu okotia micro baladeur na ville ya Kinshasa bakobetela wapi masolo mususu. Très bien. La ligne na lancé message pas ya madame l'assistante privée du chauffeur au AC mutaobeta lisolo no sikoyo. Madame Lina Muvaro. Masolo yango yo AC yeyo messeiler yeyo azawa maboko epesama. Tous les partenaires soi-disant koza na mbongo na ba idée nazo comprendre parce que télévision zangonga ngonga za mbongo ba idée ya messeiler azanango eza ba idée moko ya malamu e na kopesa e ba idée na kati na bako bimisa batu ya bien ya malunga basali pe musala na kati ya mboko oyo ke mboka pe Kongo efongwami mais keba na moyini ya Congo pe ya vision ya mboka oyo chef de l'état na bao ba na kati ya gouvernement soi-disant botika ko séduire botika ko envoûter bano mike na sengi na bino botika parce que tant ba okota prison yo omona na te okoyate okotinda ata mutu moko te atali pa na yote e ba masalanga kisasa bo fongola matoi ba kulutu wana ba masa wana ba la kuve ba walia bango moko mabumu evimba bino bo olia te moi 5000 akopesa yo o melango nini agene kutu matiko tu na 2000 francs bongo sikoyo o melani na ebite est-ce que na kati wana ba centre de formation pezali oyo zo préparer pour na bango na sepeli vraiment na maloba nozo bandelango depuis que na kati wana tokoki kobimisa avant de répondre à la question. Très bien. Na pesa ka exemple mondeko assez bao bakendeki kanya makasese on a pesi mbote na général Kasongo Kabwika mona ki ba résultat ki teke ba mona ba résultat salenga plaisir ba saki ya masango ela biso ba bamba bloqué belé banani ba salaki yango ba kuluna conscientiser te réinsérer te bon ce que pour nani te pe na ba bazar toujours est-ce que zaka obligé faut ba kende kanya makasese est-ce que zaka obligé faut ba kende s'occuper angenga même on a vu la Kinshasa ba espace ezali ndeko assez. OK, première chose souci majeur na biso o tozana on a besoin actuellement dans cette structure et ça cause charge ya ba encadrer au biso to ba qui volontairement ko intégrer structure pour ba meka ko rédiquer ba jeune wana ba meka ko bongisa bango mémoire ba otina ba makambo ebele nazo bandela ko biso ndeko assez ko mela ba biloko ko kotaka ba biloko bazo sombela ba tala na mutu mobimba soit disant honorable soit disant leader des masses soit disant notable ba jeune ba ekotala en tant que oyebi ke baza ba kuluna to oyebi ke baza ba petit quartier pour nyo ko pesa ba bloc ko lia te mozo pesa bango ka bazodo de bamela c'est ça pour na nini ro mima bango na maleo abali ate o memi bango na nganda bamela ba whisky c'est ko zo sepela na vie o baminaka tozan na projet ya liboso d'abord ezali centre ya liboso tozan na ngo besoin ezali d'abord neti pona boya bana basi wana e fiskata couper couture
toza déjà na bao bazo ayebi yango kuta vanki akota couper couture bon ceux qui to tiele machine de ko assez boya mibali ya biso ndeko assez makasi na misala maboko. Ce que je vous dis lelo ya mbinga na plateau mais to ko sala na descendre sur terrain. Très bien. Obimisa ba carton na terrain. Très bien. Otala sko carton ni européen sa biso na structure. Donc ba formation eza ebele o to si to commis na projet o to tikeli ba organisme to tikeli ba fondation o bo se dérangeaka. To se déranger na phénomène kuluna ka comme slogan te. Ah Kinshasa vraiment kuluna leki. Mais toujours participer na nini pour la diminution nango. Ndeko assez. Toujours participer na nini, nous sommes capables. Ceux qui toujours maîtriser coup ba rebelle. O bazo koka kozwa goma te. O bazo koka comme ça Nord Kivu. To Sud Kivu. Na kata Rwanda te. Bon bana ya biso moko babota mia. Oyo mona ke ndenga koli, aromo simba lichette ndako mi zombie pa nao. Ndako mi ya nao. Non. Ezan des problèmes qui tozo tiango kate. Ba mikonzi nyonso bazo tiango kate mais bazo ça l'assemblée na ba télé. Au moment où nous allons na télé, vraiment nous devons se mettre debout oui. Kuluna, aider les chefs de l'État, lutter contre le banditisme urbain. Mais en réalité, azo sepela nango pour na intérêt personnel nae. Yozo sepela na phénomène Kuluna pour opé sa information peut-être likolo que monité que général Blaise azo koka ville Kinshasa te mokonzi. Tala ndinga yawa to kanza kya kolonga netika songume. Plus que kutuka songo na basse. Tikana makambara songo. Menzoka yomoko ozo participer na instrumentalisation ba jeune noirs. Donc c'est la politique on a ebisio. Chef de l'État ndenga telemi turoyo a telema atia ba service naye na ba niveau nyonso. Okomona phénomène kuluna tokolonga yango. Et comme libiso situation moko critique na ville à Kinshasa ndeko assez. Mutu akomi ko préféré na butu akutana na policier qui akutana na kulu. Mais na policier na pe babuzo bebele babavi les ebele place wana. Na biso mamba biro de non. Ngamoko balimba déranger ngai. Na panzi na ngaba nazoke bisa susia tuwana na ebite mutu auti kosomba dendo mutu asombi savon oyo kangiye. Poso zwa 2000 ozwa 10000 francs 20000 francs. Tika système wana commando ba chesika na ebite fono zwa kombo na yo na lobaki ke na kobeta sete asa bangaka te asa lobaka na ye na panzi na direction ya frigo na ngaba susiat moko eza wana na zolo ba susiat moko eza wana mais ndeko assez keba komanda bisika wana keba biloko boyete général Kanyama lobakati alobi d'abord bino ba parents to ba famille ba tuninyo bino botindela la biso na la police pour ba koma ba policier. Yozo mona mutu auti na via kikuluna, auti na via kimuibi, auti na via kibandi. A passer ata na concertisation te na réinsertion te, mbala moko yo na latiteni. Yebisanga mode opératoire ni na sala na kimusala ki police wana. Yebisanga yi. Susu mona même police azo bata ko classer tenité. Aleka ata na formation te. Tenyo ko mola ta na lipap. Utambole na poulaye. Ah, ndeko na ngai. Panzi na lobaki bien panzi na direction ya frigo. On va bengi frigo, les champignons na coin. Place wana bozo so la biente. Toko solo la lisusu ngana bino assez. Pona kosuki ça parce que ngonga bazo sala biso déjà signe toze la camp mode na yo to liloba na yo ya lancement ya action oyo population ezozela ya kwa kotika machette. Est-ce que tango akoya kotika machette kozalaka na commune moko to boko partager ngona ba commune surtout les 24 communes mabongisango eza ndengeni pe boko bandango mukoloni. Merci ndeko assez. Lancement wana tozo senga participation ya ba autorité compétente. Très bien. En commençant d'abord par le gouverneur de la ville à Kinshasa. Azala partant na opération wana. Le numéro 1 ya la police na biso ya ville à Kinshasa. Azala partant ministre ya biso ya intérieur. On appelle Simbote excellence Peter Kazadi azala partant et puis yemoko o batuna qui est question les chefs de l'État azala partant dans nzela pe ya fondation Denise Nyakeru na FM romona ke tamsusu ema kutuza ebele to bande opération wana et puis mbala moko avec suspension provisoire ya vente ya ba machette et pas n'importe qui na itandi mobimba ya kata ville à Kinshasa structure na biso eza ya
lemba te nga bate matetete soko landi bien yo moko zobenga ngo Kinshasa zéro kuluna eza opération te eza mouvement te zante eza ASBL où ils ont fonctionné na ba branche belé na kati mais to tiena nous élément phare phénomène kuluna pour yango des autres déranger population ville à Kinshasa. Moi le basuka pona ko kabona l'émission le basuka ezaka ke na pesi merci vraiment na fondation FM na pesi merci na maître Maloua na pesi merci na ba partenaire o bazo sunga biso na structure na biso Kinshasa zéro kuluna na zo senga toujours implication personnelle ya chef de l'état ameka ko tala vraiment au phénomène kuluna ndenge zo komela biso kama jeune na ville ya Kinshasa ba jeune bozala stigmatisé te biso ba jeune de to sali campagne ya chef de l'état biso ba jeune de to lakisi que la jeunesse est debout, la jeunesse est derrière deuxième mandat na yo, derrière ba projet na yo. Bon mona ki on a stade des martyrs, bon mona ki on a parlé du peuple tango mokonza sala ki raconte na jeunesse, bon mona ki on a tata Raphaël, bon moni pendant la campagne c'est la jeunesse. Tout où to boya stigmatisation, tout où to lingi jeune azala comme avenir ya mboka. Merci. Merci na bande konyoso totele mabiso nyoso pour un phénomène kuluna sur la voie de conscientisation et zala ki bongo bien deko Angelou Kailer na pesibino merci. Assistante du chef privé hein Mama Lina oza mama ya bana musalo zo sala kitoko na elengi tokokutana bokokutana na AC na yemoko na fondation Marie Hélène Mouvaro boza na bosimba vision bo soutenir vision et à malamu hein toko solo la toko beta mboka kati kisasa photo solo ndinga kisasa parce que bakuluna boyela bango français te bayoka kate oye en français simba te la masa ndeni ko bokeka ndengwana ebende kumba nde bende et surtout bongo nde vraiment madame Hélène Mouvara qui ndaka na bango ame comment conscientisaka bango vraiment bon bajaro assez yeyo assez na okenda bango la kitana tere masa ndeni ko ya ndeni wa bien lingala ga ndengwana lingala mutu lukwazo lala lukwazo nimba musuna mona na rompa nimbi akei na miyoki mawanga habité et encore la vie espoir ezali bako récupérer avec KZK et ko pesa formation et vision kende liboso bozala ki tellement bela kolanda biso na pesi bino ka merci bisika boza hein oye émission na bino na yemoko assez merci aussi na ba équipe technique au bazana chimama ya machine des témoins na le blanc joyeux anniversaire na yo sans oublier Spiritus Santos et Enoch Mafuka sans drone yekutu besoin drone était malgré kazo nimba na ye azoka libanga na ye te pas na ye ça va et le kina ngope gabwe kitoko ne lengi boza toujours rebelle bana poto boza boyebi vision zaka moko hein assez match Cécilit Linga kiyo mingi Janina Janina